Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami na mokolo ya lelo. Ya liboso na pesi bino merci na bolingo yo bolakisi epai na biso bandeko na bino kati na ratelki na émission masolo nde bondimi kokota solo bandako na bino po ete boko kolanda émission na bino oyo bino moko boko lingaka mingi émission masolo. Ya solo émission masolo ya mokolo lelo tozuli bino yango po ete tozali kokota na kati na le 8 juillet biso toyebi yango surtout biso bana na Europe pe mikili miampoto toyebi ke le 8 juillet ekozalaka mingi fête na biso mpona nini le 8 juillet toyebi ke le 8 juillet zali mokolo oyo papa na biso papa Diangenda atikaka mokili oyo na yango na mokolo lelo na kati na émission masolo ngai ndeko na papa Lambert Makwemimo na sengi to solo la masolo to la kisa monene na ye pambate ya solo na mai oyo ye alobela kabiso na mai oyo ateya kabiso nde tozali koluka moko na ba oyo bavandaki na ye po ete bakwa kolobela biso ndenge nini bavandaki na ye papa na biso papa Diangenda kuntima na yango na bino nyonso bozali kolanda biso na sengo belendenge na kolobaka kimia po ete tolanda maye manso makoleka na mokolo ya lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na kamera esimbami na yemoko papa Patrick Mongo na mokolo lelo pe équipe mobimba ya émission masolo kobanda na papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala Amalfi Ndongala papa Tony Diangenda biso nyonso na kati na émission masolo to souhaiter bino ba bonne fête. On combien tata mwana pe le centre le 8 décembre 1991. To combien ngona matata pambate na makanisa na moyini alingaki kakande ya panzambuka mpate to sala démarrage pour toute l'Afrique kasi yo nzambe olingaki te obongisi ndenge na yo toza kolanda banda lobi mokolo mwa le 15 décembre yo nde ezala liboso yo nde ozala nsima kutika moyini te nde abeta ntulu na panzi Afrique na jongisi muntu mwindo sima pamba te démarrage yango ifo ezala na kati na Zaire po te paza na kati na mokili mobimba oyo likambo kitoko toboyi yango oyo mabende toke kozwa baisika ndenge na ndenge tokoti lisolo bakalasi ya ndenge na ndenge toke kuzwa oyo ekokaki kuzwama tokabati badiplome oyo ya ndenge mosusu eyeli biso awa kasi yango elali mpongi tokabati mayele to enterré badiplome elali mpongi me mayele to enterré yango nzambe tata nkolo ezeli mosantu lakisa biso eloko moke wana nde tokwa kosalela yango po ate toya kokutana na yo nzambe na biso tobongisa mokili mwa biso na kimia pamba te ezali privilège opesi nde biso tobutama na kati na mokili moye te kasi biso bato na mokili tozala koyiba yango te toloki bele biloko monene oyo ya moke totiki yango mosika orke tobusani nde eloko moke wana totiaka eloko moke yango wana nde eleki monene yezu apesi biso ndakisa boluka liboso bokonzi na likolo toza kolukaka bokonzi na likolo kasi bele na monoko na bijali na biso ezali vraiment le contraire nzambe tata nkolo yezu mosantu okela biso mawa bana na yo tolobaki banda tongo toyaki tolobaki ete papa jila biso kutika biso te yo nzambe na biso ojili na yo sikasika tobandi kokabwana bele biso na biso nde tokabwani yo kokabwana na mutu te jungisa moko na ndako na ye ndenge yelaki na kimia elongo na yo nzambe na biso tosengi kimia na kati na njutu pe na milimu na biso tosengi kimia na kati na mokili mwa biso banda le Bazaïr, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïr, le Kivu, le Shaba,
le deux Kasai, oriental na occidental. Et zali mukilimoko kutala te nde muungunya apanza yango. Kimia to sengi na kati na Afrika mubimba. To sengi kimia na kati na Europe, Amerika, Asie na Oceanie. Binunde lomi bongisi mpate wo pesa bisu esengo. Tozera kuchila kama. Bamama batata bana pasi mokimbangu sikoyo masolo na biso tokangi papa na biso oyo ye azalaki na papa Diangenda na mokola lelo nde tokoyoka ye nini oyo akobimisela biso bele masolo na ndenge ye azalaki na papa Diangenda na kosenga directement na papa na biso oyo tokoyema na mokola lelo et papa Patrick Mongo azali na biso na mokola lelo yende akozwela biso papa na biso oyo tokoyamba na mokola lelo papa mbote na yo. Mbote papa. Merci papa okotala na caméra pambate papa Patrick azali kozwa yo po ete bande mokili mobimba balanda papa Lambert ayambi nani ya solo papa toyambi yo pe tobengi soto kwa kosola masolo na biso na mokola lelo na ntina na masolo kaka na mae oyo yo ovivaki omonaki na papa na biso papa Diangenda Kuntima na kosenga na yo ya liboso o se présenter po ete bande ko bazali kolanda biso bayeba ke papa Lambert pe équipe mobimba na kati na émission masolo bayambi nani papa révérend na pesi yo maloba. Papa Lambert vraiment na sepele mingi na ndenge o invité ngai na kati ya mission oyo. Ngai nazali révérend pasteur Mvula Edi. C'est vrai na vandi mingi na Kinshasa na ye kokoma lisusu na poto na bamakambo oyo etali pe ba santé pe nazali na paroisse Saint-Ouen. Yango nalingi mwa muke parce que mokolo yenga na teyaki tango na teyaki bandimi mingi bapozaki ba question na makambo nyonso elekaki mokolo yenga. Pona nini papa Diangenda atikili biso makambo ebele parce que lelo tozali presque na ba fièvre ya fête ya le 8 juillet oyo eko nginisa mokili mobimba ndenge papa na biso papa Diangenda atikaki biso mais kati ya masolo tozali na yango lelo ezali ba révélation oyo ye apesaki kati na biso ba conseil ecclésiastique oyo ye animaki kati na biso et surtout n'époque oyo ye a créé qui IJIKI, c'est-à-dire Union de la jeunesse Kimbangus de l'an 1992 non 92. Donc natango wana biloko nyonso makamu nyonso o alobelaki biso nde yango toko développer muke awa papa Lambert. Yere boso totoni mini botondi ndenge boye bele na mukolo yo nzambe akanisa kaete malamu de apesa na papa Simo Kimbangu mwana ne ya misatu ya solo tuzana isengo makamu mingi mazali teto tokoloba liboso mpasi esengo ekoyaka sima soko obandi na esengo tango pasi koyela yo okozala omwana difficulté pato supporter pasi wana tomali pasi ya ndenge na ndenge kasi na mayela nzambe pasi wana izalaki na ntina po ate tomekana no kotambola ndenge elingi ye e tomeka mpe kolakisa na baninga ndenge mutu oyo abengami ete image ya nzambe ndenge akokotambola nabotami lelo na 6h du matin na 6h du matin bamama batata banda ntango wana ntongo etani a 6h du matin batata na ngai bamama na ngai tobutama banda ntango eleki mwa mingi
na yokutea bino tozala na bolingo, tozala bana na mibeko, tozala bana na misala. Yo omoni ete biso toyakusala musala, kasi na bato mosusu tozali kobebisa. Kasi na bino momoni nde solo papa yakusala musala. Ya solo na kati na mutima ya solo batango bazala mulende. Kasi soko bakumi na sika na bango wana ebe balobi batu mabe ebe likambo malamu na batu musuyo kolubana kasango. Kasi oyo makambo kitoko biso salaka mutata musango sango zalite ba mama batata tokotungela disusu toko kisabino sonite il faut tokomisa bino esika elaka olo batese soko na kofilo bi bolobi ete kasi ya lobaki ndio kukomisa biso esika elaka esika wana nzambe akutia ndelo na ngai esika wana tokotikela bino. Merci papa révérend pe bande ko bozali kolanda biso na mokola lelo to wuti koyoka ndenge ni papa révérend ami bimisi soki ye azali nani to kokene mbala moko na bamitu na papa bateli émission masolo na kanza oyebi yango très bien. Bande ko balandi question na ngai ya liboso ezali boye na ko tuna yo papa révérend na époque ya papa Diangenda mokonzi ya bule ozalaki nani pe na cadre bozalaki kozwa ba révélation na ye ndenge nini? Oui, papa Lambert, c'est vrai mutuna na yo zaki toko mingi. N'époque ya papa Diangenda liboso nga naza musicien. Donc na tamboli na papa na beta bombardon, c'est-à-dire banda 1975 te koya komona 1982 nde nazalaki na papa Diangenda en tant que musicien. Ezana makambo ebele alakisaki biso na époque en tant que musicien. Après papa tango tofongoli ndako ya Nzambe ayebisaka biso ba musicien bozala débrouillard po ete makambo tosali Nzambe akokokiselaka biso muke te kino tokokoma na bilaka. Afongolaka biso tozwa misala. Vraiment 80% ba musicien bazwaki misala, ngai pe nazwaki musala, nde batindaki ngai na province Bandundu na cadre ya Fometro, donc organisme international belge, nde nazalaki mokonzi na province wana. Mais natikaki likambo tata Nzambe te. Kuna nde na memaki penza sango makasi ndenge nazalaki. Mais yaki okoma ke to déclencher makambo ya Union de la jeunesse kimbangiste. Yango papa a invité Kingai expressement na Kinshasa na 1990 to 1990 abandi ko préparer biso po tozala ba leader ya côté ya ba jeune. Principalement ngai albanaki ko zwa ngai tant ebele. Ayebisaki ngai ba makambo mingi. Yango wana na temps wana tozalaki na bapapa elebe bapapa mayona bapapa oyo bapapa kitano bato ebele tozalaki. Mais ye a préparaki ngai mingi parce que ba séance mingi na kotaki personnellement na ye pendant 2 heures du temps presque chaque jour pendant 2 ans 3 ans. O nazalaki na ye azoko préparer ngai nde na sima abandaki kutinda ngai ba leader ba jeune ya ba province même ya Brazzaville bayaki même ya Angola bayaki kolanda ngai na Bandundu poto former bango na maye ye apesaki biso yango wana na cadre wana nde ngai na kubimisa mwa muke makambo abanu ko yebisa biso ndenge ni tokote ya ba jeune. Voilà papa Lambert. Merci papa révérend ya solo to wuti kolanda yo na réponse wuti ko pesa biso pe bande ko bazali kolanda biso. Mais motuna na ngai ya mibale ezali boye. Okoki koyebisa biso quelques aspects scientifiques religieux sur le grande religion par rapport au kimbangisme. Papa na pesi yo maloba. Oui papa Lambert makambo mingi bato baye bakate. Oyo ezali enseignement ya papa Diangenda. Na monde entier tozali na 3 grandes religions. Ba religion misatu, église te mais ba religion ya liboso eza judaïsme. Judaïsme ezali religion monothéiste. Bangonde bato basalaki makambo nyonso tout poko sala
Ancien Testament oyo totangi makambo bapapa Abraham, bapapa Isaac, bapapa Jacob. Donc ntango nkolo Yesu Kristo aye kobotama bango bamoni ke ye te moto alakamaki ezalaki ye te, batiaki ye doute, yango wana moyen ba maintenir ye ezalaki te, basalaki ye ndenge oyo boyebi babomaki ye. Alors Islam ebimi, Islam boyebi yango na mokili mobimba ye pe azali eza religion monothéiste, bango ka basambela nzambe kaka moko à base ya prophète Mahomet. Mais troisième religion ezali religion chrétienne, c'est-à-dire le christianisme. Na kati ya christianisme nde kimbangisme yego botama. Mais na kati ya christianisme tozali bato oyo bandimeli nkolo Yesu Kristo ke azali mwana nzambe mokili mobimba. Mais na kati ya religion christianique ne yoko botama mangomba babengi église. Église catholique, église protestante, église orthodoxe, église catholique. Chaque église ezali na fondateur na ye. Chaque église ezali na fondateur. Catholique, balobi fondateur na bango Saint-Pierre. Protestant, fondateur ezali Monseigneur Luther Marking, oyo yakene kosala église protestant. Kimba orthodoxe to église côte to yebi koneza Saint-Marc. Na kolobela moke Saint-Marc parce que Saint-Marc azalaki apôtre en kolo Yesu Christ. Saint-Marc azalaki na ye docteur, il a beaucoup étudié, mais ayebaki sango ya nkolo Yesu Christ à travers Pierre tango bakangi ye bamemi na Rome. Alors yango nde asololaki na Pierre, azwaki makambo nyonso yo Pierre avivaki auprès ya nkolo Yesu Christ. Après ye alongwe Rome aye kokutana lisusu na Paul, azaki pe secrétaire à Paul, yango wana ya lobaka Jérusalem tango ezalaki assiégé na l'an 70, ye mutazwaki ba document nyusa kimaki nango, yango wana fondateur ya orthodoxe, ye be église orthodoxe ezali Saint-Marc. Biso na tango yo fondateur ya kimbanguisme issu du christianisme ezali papa Simon Kimbangu. Voilà na mutuna utuni ngai, donc fondation de yango wana. Mais par rapport ya papa Diangia na lobaki lingomba ya nkolo Yesu Kristo mutu atiaki yango fondation ezali Saint-Pierre. Wana papa Diangia na yebisaki ngai nde papa Simon Kimbangu aye kotombola ba mur, c'est-à-dire bomoni fondation soki basali ndako soki basali fondation ndenge papa banaki ko expliquer ngai ezalaka batu batiaka kate. Mais ndako soki sikoyo batomboli ba mur, batie ba mur, nde batu basala batiaka ka. Yango papa Simon Kimbangu aye kotombola ba mur ya lingomba ya nkolo Yesu Kristo awana se. Voilà papa Lambert masolo ndenge papa ayebisaki biso par rapport ya mangomba. Merci ya solo papa révérend nakanisa outi ko zali ko répondre biso tokokende na motuna mosusu oyo outi ko lobela biso pe tolinko kotuna pamba te tomoni ke obimiseli biso likambo ya papa Simon Kimbangu pamba te tozalaki na likambo papa Diangenda mais obimiseli biso tata na ye papa Simon Kimbangu yango pe na ko profiter na occasion wana po ete ngai pe papa Lambert na côté na biso na côté na ngai na tuna motuna oyo. Mais pourquoi bakangaki sitôt papa Simon Kimbangu dans 2 mois de son ministère évangélique et spirituel? Papa topesio maloba. Oui papa Lambert, vraiment natoni yo botoni na mutuna na yo batu mingi baye bakate pona nini ba presbytaki kokanga papa Simon Kimbangu. D'abord ezali na 2 volets. Volet ya liboso boyebi étoile ya constellation ndenge monanaki na Afrique na 1910 ba mindele basalaki étude c'est que étoile wana signifiaka naissance ya être céleste na mokili. Yango étoile signifiaki ko botama ya papa Simon Kimbangu na ko botama bamvoala misato. Mena yango bango lokola babane ko luka nani oyo abotami awa na se. Nani abotami awa na se muto wana abotami po bango bayebaki teke Mulimu Santu akobotama akozala ndenge nkolo Yesu Kristo alakelaki biso.
yango moni ba pasteur bayaki ba Livingstone ainsi de suite pour découvrir royaume Congo. Mais yango problème na biso base ezali na mama Kimpa Vita. Mama Kimpa Vita malgré azalaki persécuté n'époque a bikolaki to asalaki prophétie na ye sur papa Simon Kimbangu alobaki ke ekobima biso papa Simon Kimbangu na mokilo yo yende azon koloba maintenant na ba colonie belge, colonie portugaise na colonie française oyo bazalaki na kati ya royaume Congo alobeli bango bino bozo ko persécuter biso to komi besclave ko teka biso makambo belebele parce que likambo eyaki komonana na tangu Ndinga Kuvu roi Ndinga Kuvu akufi ye atikaki kosala pacte na ba mindele te mais mwana na ye Alfonso Ier tanga zwaki bokonzi bazwaki ye bamemaki ye na Portugal parce que papote ezalaki na Portugal kuna tango ayekoli aye kozonga alingaki a signé ba pacte na ba portugais ba belge ainsi de suite pour la colonisation. Mais papa na ye abanaki koboya mama na ye alobi oh mais ndenge nini makam papa na yo abanaki koboya yo sikoyo ozoko ndimango akangaki mama na ye abomaki ye te mais akundaki ye mobimba mama na ye komono Léonore atiaki ye na libulu ti sikoyo epai oyo Alfonso akundaki mama na ye matite bimakate na mbanza Congo. Donc yango wana to yaki okota na esclavagisme ndenge boyebeli. Mais mama Kimpa Vita tango abimi alobi ah ndenge nini bozonyo ko la biso ekobima mutu moko kombo na ye Kimbangu akonégrifier d'abord le christianisme, c'est-à-dire akolakisa bonzambe ya nkolo Yesu Christ na biso bayindo parce que bino ba prêtre boye bolakisi biso eloko moko te bozo te biso nkolo Yesu Christ ndenge azali mais bolakisi biso bonzambe na yete mais mutu wana Kimbangu ntango koya akolakisa bonzambe ya nkolo Yesu Christ ya mibale akodétruire colonisme esclavagisme tout ça biloko nyonso boye ko sala kati na biso pe akobenga na bino wana ndenge mama Kimpa Vita puis ako restaurer royaume Congo, c'est-à-dire ba pays na biso ko tikala na kimia biso moko to ko diriger yango ndenge zalaki wana ba belge ba portugais ba français ba komaki prophétie ya mama Kimpa Vita po abande ko lobake mutu moko ko bima boye komone Kimbangu yende akonégrifier le christianisme yende akosala boye ndenge na lobele yango wana tango papa Simon Kimbangu abimi na 1921 abandi mosala le 6 avril ndenge boyebeli Angola babanaki kozela prophétie ya Kimpa Vita mutu wana kobima wapi tango sango ya papa Simon Kimbangu ebandi kobima yango wana bango balobaki oh biso photo kende moto papa Kimpa Vita mama Kimpa Vita bikolaki amonani c'est-à-dire biso awa yende muta kolongola biso na kati ya bomumbu yango wana ba se préparaki bayaki ba communauté civile délégation ya Mbanza Congo ta ba communauté civile ba belge bazalaki prêt ba tuni bango bozoko kende wapi le bit non Kimbangu abimi tozo kende pa na ye po akende kubikisa biso yango lobi c'est suspect il faut total la prophétie ya Kimpa Vita yango wana tant batali prophétie ya Kimpa Vita ba moni que Kimpa Vita bikolaki ba makami sato minene ke mutu wana tanga kobima ako négrifier le christianisme ako kolongo l'esclavagisme néocolonialiste et colonialisme ti colonie nyonso kokufa oyo ba mindele bayaki kosala biso pe ako restaurer royaume na biso yango wana tamba mindele balobi bokende ko tala ye alors nasima basalaki réunion na bango na ti civil basalaki banani tout ça ba téléphoner roi tout poko yeba likambo Kimpa Vita bikolaki mutu ngo abimi yango batineki Morel
Morel aya nankamba aya ko vérifier si d'abord le premier problème ezali soki azoko sala miracle na nkombo ya Yesu Christ. C'est-à-dire là ça ezoko compléter maloba ya mama Kimpa Vita ndenga lobaki ke ako négrifier le christianisme, c'est-à-dire ako lakisa bonzambe ya nkolo Yesu Christ. Donc yango wana batineki Morel tango akomi na nkamba boyebi amonaki papa Simon Kimbangu mwana moko azalaki liboso na ye à peu près 12 ans, azalaki ce qu'on appelle la bec de lièvre, donc monoko pasuka mino libanda ndenge abotamaki. Mais papa Simon Kimbangu atie loboko na ye nzoto ezongi. Morel almoni muta mukila ko sala likambo oyo te ya boye, c'est que muta oyo a se confirmer yango wana moni bazwaki disposition poko kanga ye papa Richard. Donc toko développer makam mingi après parce que wana ezali nanu ntino yo bakangela ki ye. Donc ezali prophétie ya papa ya mama Kimpa Vita nde yango wana kokisamaki tango bango baye kolanda tango batali ke étoile pe ndenge bimaki mutu wana kosala boye alors bango basalaki ba recherche bango po bakoka ko maîtriser papa Simon Kimbangu, mais bakoka kite parce que papa Simon Kimbangu malgré bakanga ki ye mais na 48 a dédoublaki alakisaki nguya na ye na 48 na 1948 bakangi ye na Boma, bakangi ye na Bandundu, bakangi ye na Équateur, bakangi ye partout, mais yazana Lubumbashi na kati ya boloko. Donc c'est ce qui dit puissance ya Molimo Santu nguya na ye ndenge akitaki nango utalikolo. Voilà un peu papa na bo mokuse makambo oyo nga na yebili sur papa Simon Kimbangu. Merci papa révérend ya solo bandeko balandi o bozali kolanda biso na mokola lelo na kati na émission masolo tolobeli ke masolo na biso lelo tokolobela likambo maloba oyo papa Diangenda atikelaki biso oyo to batu bandeko papa na biso ba monaki ba yokaki epai na ye kasi tozali kaka na masolo wana nde motuna na biso ya liboye papa révérend na kanisa o vanda kindengo utolo bana biso ozalaki na papa Diangenda kuntima oyokaki makamba révélation mingi oyo ye alobelaki kasi na mokola lelo tozali na masolo na soto tuna okoki koyebisa biso quelques révélations oyo papa Diangenda ayebisaki bino par rapport ya liwa ya papa na biso Abel soko koki koloba na biso moi moke na likambo wana papa révérend topesi yo maloba. Oui papa Nabiso, merci mi na mutuna wana parce que ndenge na lobaki liboso ke papa ateyaki biso mingi surtout ngai na banaki kozwa temps mingi na ye na banaki kotuna pe mituna mingi na papa po mituna wana eza ba jeune batunaka yango wana abanaki kolimbola ngai moke na ndenge tozalaki. Problème ya liwa ya Abel batata ba mama boyebeli yango Kaye ndanga abotamaki na semence ya kindoki. Semence ya kindoki nde abotamaki na yango nzambe abanaki ko sepela na yete na semence wana. Alors, bango lokola babotamaki dans un premier temps misato. Ndenge papa ayebisaki biso, babotamaki Kaye, Abel na mwana leke na bango a mwasi. Alors, tango sikoyo et comme que Kaye esengila sala libota na ye mais esengila ki azwa leki na ye akoma mwasi na ye parce que bazalaki na batute na mokili wana bazalaki ka na bango ezalaki ye Adam Eve na Kaye na Abel na leki na bango wana mwasi. Alors de droit leki na bango ya mwasi selon papa Diangenda azalaki mwasi oyo Kaye asengila azwa po asala libota na ye mais eyaki komona ke mwana leki na bango wana abandaki koboya niet alinga a Kaye te mais abandaki kolinga nani Abel. Alors c'est pourquoi jalousie ekotaki ye po boma Abel wana papa a signifié biso tango tangi na Genèse 4:17 okomona ke Kaye Abal azwaki mwasi wana botaki na ye bana mwana liboso ya Kaye zali Enoch yango salaki ville ba bengi Enoch ndenge nini parce que leki na bango ya mwasi
leke na bango ya mwasi yende mutazwaki ye nde na ndenge abomaki Abel. Voilà révélation oyo papa Diangenda pesaki biso par rapport ya Abel, par rapport ya mama wana ndenge amonaki ke Abel azali na bizalili ya Kain azali na bizalili ya malamu te ngana kokuzwa ye te. Mais likambo wana ndenge lekaki ye expliquaki biso ndenge wana. Mais Nzambe amonaki ete Abel akei il faut a pesa Abel mususu yango apesa ki bango libota mususu bayaki kobota 7 ezali mwana oyo aye kobota Enoch soko otali ezali na Genèse 4 verset 25 à 26 okomona ndenge nini Enoch aye kobota ma partir à 7 ne Enoch abane kuti kosambela Nzambe yango na Nzambe amonaki lokula Enoch abane kosambela ngai na kobimisa libota moko kati ya malamu kati ya 7. Donc génération à 7 yango wana nde ye kopesa biso papa Noé nde oyo Nzambe aye ko boma mukili mais abikisi libota moko kaka libota wana ndenge ayaki obibisa papa. Voilà na ndenge révélation papa Diangenda apesa ki kati na biso na makambo etali Abel. Bakimbangiste bolanda makambo ndenge tozoloba papa azalaki kobimisa likamu moko na moko ngai na vandi na ye abandaki kozwa ngai tango mingi na lobi bien oyo ezali masolo oyo tosololaki ye na ye atikaki pe kosolo na ba musicien likambo nazoloba ba musicien akala bayebi likambo oyo pe. Donc mais ngai na yaki kotuna ye pona vérifier lisusu soki ezali ndenge wana na ndenge batata na biso ba musicien bavivaki événement ndenge papa abandaki ko expliquer bango. Papa ayaki ko confirmer ngai ndenge oyo na yebisi bino. Voilà papa Lambert. Molongo Tata Fumolongo Tata Fumolongo Diangenda kutima simo kimbango kiangali Pasi Kona nini kaka biso bayindo Kobomana Koswamino Kowela Bitumba Tata Fumolongo Okokiko yekela biso mawate Tata Fumolongo yekela biso mawate Tata Fumolongo yekela biso mawate Kasi oyo yango indo nani yango sani yango Tata ebandane bandeli Tata Fumolongo yokela biso mawabe Tata Fumolongo yokela biso mawabe Kasi oyo yango indo nani yango sani yango Tata somo eleki Tata Fumolongo yokela biso mawabe Tata Fumolongo yokela biso mawabe Kasi oyo yango indo nani yabosani yango Tata ebandane bandeli Tata Fumolongo yokela biso mawabe Tata Fumolongo yokela biso mawabe Kasi oyo yango indo nani yabosani yango Tata somo eleki Nakopanga lisusu nini Tata nyibisa biso Nakopanga lisusu nini Tata nyibisa biso Opesi biso mabele ya talo Afrika yetu na bomengo Afrika yetu na bomengo kasi mayele Olongoli biso yango Opesi biso mabele ya talo Afrika
mayele olongoli biso yango otondisi biso biloko ya talo Afrika otondisi biso biloko bipai na Afrika kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele otondisi biso biloko ya talo Afrika otondisi biso biloko bipai na Afrika kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele Afrika bisa biso nakombanga lisusu nini katali bisa biso opesi biso mabele ya talo Afrika etonda bomengo Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango opesi biso mabele ya talo Afrika etonda bomengo Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango otondisi biso biloko ya talo Afrika otondisi biso biloko bipai na Afrika kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele otondisi biso biloko ya talo Afrika otondisi biso biloko bipai na Afrika kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele bisa biso nakombanga lisusu nini katali bisa biso opesi biso mabele ya talo Afrika etonda bomengo Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango opesi biso mabele ya talo Afrika etonda bomengo Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango
Otondisi biso biloko ya talo Afrika Otondisi biso biloko bipai na Afrika Kasi Afrika eloko moko ezangi biso Semayele Otondisi biso biloko ya talo Afrika Otondisi biso biloko bipai na Afrika Kasi Afrika eloko moko ezangi biso Papa révérend ya solo to wuti kolanda yo na ndengo wuti kolobela biso kasi tomoni ke obimisili biso susu likambo kombo ya Noé mais tolingi pe toyeba na profiter na occasion wana pona koyeba révélation nini oyo papa Diangenda alobelaki bino par rapport ya déluge période ya Noé soko kolobela biso pe quand même ba révélation wana oyo papa Diangenda alobelaki bino pamba biso toyebi yango te nde tozali kolinga ko profiter na occasion oyo bino bozalaki na papa Diangenda bosololaki na ye alobelaki makambo yango wana ba révélation wana pe biso tozana besoin toyeba yango nde na kopesa yo maloba. Oui, papa, merci mi na mutuna na yo. Ndenge olobi makamwa Noé ezali makamwa moko papa betelaki yango c'était makasi. Poko yeba d'abord pona nini Nzambe abomaki mokili. Nzambe abomaki mokili na ba événement makambo oyo mibale. D'abord ezali po a éliminer nanu makila ya Caïn. Parce que makila Caïn ezali issu ya semence ya kindoki. Et puis, banjelou bakitaki ya wanase, baye kosale kobo na bana basi. Ezali na kati ya mokanda ya tata Nzambe, soko botangi na Genèse kuna, bokomona likambo wana. Surtout na Genèse 4, bokomona makambo nyonso wana ou na Genèse 7. Banjelou bakitaki, bayaki kosala mabe, ekobo na bana basi. Yango wana tangu makambo bato yo babanaki kobotama na bikobo wana bazalaki mutema mabe, bazalaki na la haine, bazalaki na ba colère, bazalaki na bitumba kubunda, ezalaki ko sepelesa tata Nzambe te. Yango na Nzambe azwaki mokano po aboma mokili, aboma nano génération wana. Même nino koleka ayebisaki Noé po asala maswa parce que le seul Noé oya botami na famille ndenga na yebisi bino ya 7 na génération à 7 ndenge ye ayaki ko décider. Soko tali na Genèse 7:14 okomona ke date oyo Nzambe abomaki mukili ezali l'an 600 de Noé, c'est-à-dire na âge ya Noé ne yango ba pesaki âge wana mais dans date ezalaki selon Bible ezali le 17 février. Mais papa ayebisaki ngai na 90 na 1990 ou 90 alobaki ke mukili ekufaki na le 17 mars. Wana papa nkulutu nana kufite. Papa nkulutu nana kufite. Batata ba mama makambo nazo yebisa bino Bible lobi le 17 février, papa lobi non ezalaki le 17 mars papa mvula. Donc wana makambo papa ayebisa ki biso. Alors tango yo aye ko expliquer biso makambo wana Noé avandaki po akotisa biloko nyonso na kati ya maswa abetaki nde flûte. Avandaki na porte ya maswa azobeta flûte. Nzembo ezali. Mais nzembo wana ayebisaki ngai mais place na komina na yebite mais mikoloko ya na kuluka bakaye wana nde nzembo ezali oyo ye abandaki kobeta banyama ba ezoko ya moko mibale couple bazokota na kati ya maswa. C'est yango wana uzomona parallélisme makam na biso eza ya mutu ya batata ba mama ezali ya masekite lelo le 17 mars ekomi likambo nene tata Nzambe o akiteki na se o abotamaki atiki mukili akei. Mais kaka le 17 mars o ye abomaki mukili. Voilà ndenge na ko kolimola. Mais loko moko elekaki na kati ya maswa batata ba mama Nzambe alobaki na Noé yo bikisami na bana na yo. Mais eloko na koloba na yo bino banso bokila, c'est-à-dire boza na sacrifice
bosimba ba mama te, bosimba ba mama te, botika nano ndenge wana tikino makambo oyo kusila. Parce que na bomi mukili na bikisi bino kaka 8 personnes. Yango wana tango kam mwana ya mibale ya Noé asiporta kite asimi mama avana ki na ye aza mwasi na ye mais avana ki na ye mais mwana yaki kobotama après déluge sous malédiction ezali pygmée. Yango papa signifie ki biso naissance ya pygmée, enfant sous malédiction de déluge. Yango ya salaki makasi ko ya na bango ya liboso ezali po ba ya ko libérer to ko ya ko longola pygmée na kati ya malédiction wana. Yango moni ndakwa liboso ya Nzambe oyo papa asalaki ya ba pygmée na ango kuna bino nyoso boyebi po ko réhabiliter pygmée. Lelo pygmée za réhabiliter akomi moto lokola biso banso. Voilà papa ndenge likambo papa to sololaki na ye parce que to yaki ko sola makambo wana apesa ki ngai bambunda po ete tokende kutika na paroisse moko ezalaki na côté Yosue ezalaki paroisse pasteur abanaki ko baptiser batu mais ba pygmée bazalaki na bilamba te. Papa salaki collecte ya bilamba po ekende kuna tokende kutika po ete balatisaka bango ba meka ko baptiser ba pygmée wana. Donc mais papa apesaki mbunda lisusu po ba ngomoko ba pygmée ba beta mbunda wana ya flite po Nzambe a libéré bango. Donc voilà un peu papa ndenge likambolekaki na tango Noé. Papa tokoyoka kake me ndenge nini Nzambe tango ye asalaka akotaki bato nyonso bakotaki abomi mokili nyonso mais Satan aki ko se retrouver sous ndenge nini kuna na kati na déluge po ete azala na bango elongo po etomona ke papa na biso mwana akene susu ko simba mama tandis que Nzambe apekisa ki donc to bake donc Satan akotaki pe susu na kati na bato oyo Noa na kota bato nyonso na banyama nyonso mais akotela ki ndenge nini papa to biso maloba. Oui, ndenge papa limbulaki biso d'abord Satan zalaki na deux corps na ye spirituel na corps oyo nzoto ye abanaki ko utiliser ko kende ndenge azali mais ye akotaki na nzoto ya ngulu. Ye amikotaki na ngulu akeovana na ye aboyaki po akota na nyoka sino bakoyeba mais siko ya utiliser ki ngulu ndenge papa a expliqué biso yango wana benaki mato ya lobaki papa mvula yebisa ba jeune bali ya ngulu te. Bali ya ngulu te, ngulu ezali mabe ya solo batata ba mama Satan nde mulimo na ye esprit na ye ekotaki na ngulu wana nde révélation ya papa Diangenda. Merci papa révérend ya solo tozali bande ko tozali kolanda tozali ko kende malembe poete toko koyeba ba révélation oyo papa Diangenda alobaka na papa pasteur Mvula yango biso na kati na émission masolo tomonaki ke to kangaye to yoka ba révélation nyonso na poete to bimisela ngo bino na ngai na mokolo oyo toko kanza papa na papa Diangenda mutu na mutayeba a telemeli esika nini. Papa révérend toko kene susu na motuna musu to uti toko tuna likambo lisusu oyo ali matei nini oyo papa Diangenda apesi bino pona koteya ba jeune par rapport na likambo oyo ya ekobo. Papa révérend to lingi pe susu omeka ko expliquer biso likambo pamba te yango nde mutu komi ko sala batu pasi na kati na mokili oyo. Papa révérend to pesi yo maloba. Papa merci mingi na maloba na yo papa ateyaki biso mingi poto insister ba jeune bazala chaste, c'est-à-dire atunaki biso nkolo Yesu Kristo abanaki kolinga leke na ye Jean après atuni biso pona nini ye abanaki kolinga Jean oyo boyebi oyo ayaki okoma mpaka nesanga ya patamo ndenge boyebi oyo botanga kamukana na ye ya Apocalypse. Jean wana atunaki biso pona nini nkolo Yesu Kristo na bayekolo na ye nyonso na bandeko na ye nyonso alingaki kaka Jean. Biso lobi topesaki babiyano ndenge na ndenge mais ayaki kolimbola biso ke nkolo Yesu Kristo alingaki Jean po Jean azalaki chaste. Yango wana bokende koteya ba jeune surtout boyo bazar na banano ba adolescent bazala chaste parce que Nzambe alingaka mwana oyo azali chaste.
c'est-à-dire oyo ayebi nanu nzoto ya mwasi te, ye pe mwasi ayebi nzoto ya mobali te. Bomoni lokola Mama Marie oyo aboti nkolo Yesu Kristo ayebaki nzoto ya mobali te, Nzambe ayaki ku visiter ye po ete nkolo Yesu Kristo abotama. Voilà chasteté ndenge ye ayebisaki biso. Ya mibale ayako kolobela biso soki Nzambe ndenge bango basalaki biso na lolenge, Nzambe asalaki mutu na lolenge na ye na bango misato, na lolenge na bango misato, yango alobaki mutu azali image ya Nzambe e mutu aza Nzambe, parce que na kati ya mutu likambo oyo Nzambe atiaki na kati ya mutu nde ebimaka soki mutu asali ekobo. Bokotanga ngo na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18-19. Bokomona ke oyo asali ekobo masumo mosusu tosalaka ezali banda, mais oyo asali ekobo donc abimisi Nzambe, abika atikali vide. C'est-à-dire parce que nzoto ya oyo Nzambe asalaki ezali temple na ye. Yo nde oko s'abstenir na makambo wana. Yango insistaki atindilaki biso, tozalaki na séminaire moko oyo atindaki biso papa Yefa pour expliquer biso semence ya kindoki. Semence ya kindoki papa ba mama ba jeune et se transmetaka par voie ekobo. Mukolo wana na yebi bien ezalaki à peu près 50 jeunes filles bawutaki Brazzaville, tozalaki na kati balelaki batata ba mama ekobo eza mabe. Semence kindoki ezoko se transmettre par voie sexuelle. To na nzela ya ekobo semence wana. Na ndenge nini? Yo awa ozali yo moko. Ok kosala ekobo na mama ndumba kuna. Or mama ndumba wana zana semence kindoki. Mais ya za ndoki te, mais azana makila kindoki. Tangu yo okukutana na ye ozui semence wana. Mukolo mususu okukutana lisusu na mwasi mususu azana semence kindoki. Yo deja aussi ozwaki semence wana ekoma na nzoto na yo. Semence wana musala na ngo pité. Donc okomona miso na yo zalika na basi. Semence wana mutema mabe, la haine. Semence wana ba colère, kubunda, makambu nyonso ezakati na yo po aussi ozui semence wana. Na tango oyo okozwa mwasi oyo azana semence na makila kindoki, bovani na ye soki azui zem mwana liboso bokobota ndoki yango omoni ba phénomène les enfants sorciers na ville ya Kinshasa pe partout dans le monde. Yango na papa lobaki bo tika kosala ekobo parce que tango sala ekobo na mwasi oyo azana semence to mobali oyo azana semence kindoki yo obebi okomi muta malchance makambo na yo baby ozalaki na musala malamu musala wana kufi papa alobaki ba conséquences nyonso yango wana papa Lambert ekobo ezali mabe soki ozana mwasi na ndako tikala na mwasi na yo soki ozana mobali na ndako tikala na mobali oyo bosali mariage parce que à partir ya mariage lokola eza sacrement ata makambo ezalaki boni omoni tobanaki komema ba photo tomemaka ba photo na papa ata na papa mokonzi aboli papa Simon Kimbanki yangani omemi photo na yo ya koloba te mwasi oyo te atali azali na makila kindoki moyen bosangana yo bala ye ezali te baje na lelo kosala nano ekobo te na mobali oyo yo olingi obala zwana na photo mema na papa tina na papa soki a confirmer que ya solo azana makila kindoki te obali ye. Voilà papa ndenge nini likambo elekaki. Et puis papa ayaki koloba lisumo yo Nzambe abomaki mukili l'époque ezali ekobo abomi mukili na mai po bajelu bayaki kosala ekobo wana se na bana basi ya mibale Sodome et Gomorrhe abomi yango na ekobo na homosexuel batata ba mama papa diangie na kontima apesi bato bitumbu mingi pona likambo wana ekobo batata mingi bazui bitumbu na yebi papa na biso moko asalaki homosexuel na âge ya 18 ya 16 ans mais ayaki kozwa etumbu papa diangie na tango atiki biso ale papa diangie na bimini ye lokola ye azalaki musicien asimbaki instrument na ye il faut akota na bitumbu papa wana akota na bitumbu 10 ans abana olala libanda akomaki squelette donc
Mou les obetelaye pendant 10 ans. Donc voilà, et tout le moins social. Et tout le monde papa apesa ki papa moko ndenge wana akoma kakaboye mutu pamba mutazaraki mutu mayela akoma mutu pamba. Donc makambo ezali ebele batata ba mama to banga ko sala kobo to teya bana bazala chaste ndenge papa Diangenda a insisté ki na biso to teya ba jeune. Ngai na teyi ba jeune en tant que président provincial ejiki pendant 20 ans. Kaka likamu moko wana. Bateau to tei, bakomi ba pasteur communaux, bateau to formé, bomoni même papa Katembo évangéliste international, a ju formation nabiso oyo ndenge papa Diangenda tikilaki biso. Voilà les lots bakomi batu minene. Pona nini ba simbaki les loba oyo papa Diangenda pesaki biso, biso to transmettre et pas e bateau ba simbaki, les lots bakomi banganga nzambe ya solo solo. Pas bate bokomona poelele et tikali moke surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon, maman, tata, bino vous allez na kilo moko kusekanate, pas mate yango iluba mina katena mukana mabomoi. Soko bino boko bikola, soko boko butangumba, nakanisi préparation yango tuzar ko sala. Tokozala surpris. Tata yara la lubi était la première, deuxième, troisième, jusqu'à 4e génération. Et après. Donc, quand moi, nous allons dire, et si quand surtout, la fois passée, na joaki, ba professeur, ba université awa, ba yaga hôtel abes qu'on a en Kamba. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne cours à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africains et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours vous venez perdre notre temps en parlant de Napoléon, vous parlez de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure? Eh bien, ce professeur, lui, il était choqué aussi. Parce que devant plus de 1000 personnes qui l'attaquent publiquement, alors les étudiants noirs, ils ont dû se croupir pour éviter qu'on les voie. Parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, nous l'avons reçu en Kamba. Et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je dois nécessairement quitter l'Europe. Parce que j'ai étudié réellement chez eux. Et je leur ai donné raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait à ce que je reste sur place. Mais j'avais décidé de rentrer aux Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Et je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbanguisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbanguistes qui m'ont parlé de l'église kimbanguiste. Mais je n'avais pas tellement prêté foi.
Mais je suis arrivé ici au campus, j'en parle au professeur, et bien le professeur qui me dit, si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Eh bien, c'est pour cela il est parti dans le Bas-Zaïre et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans le Bas-Zaïre, il a cherché à découvrir Nkamba. Alors, quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, je pense qu'au Mali, je pense qu'en Côte d'Ivoire. C'est une Française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus et qui, vous le verrez ici. Eh bien, ils sont venus me voir. Réellement, j'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que les réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction: ah papa, où est-ce que nous allons construire notre propre université? Pour qu'on ne puisse pas aller se moquer de nous. On doit nous traiter comme des imbéciles, malgré l'intelligence que j'ai. C'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais on me traite encore d'imbécile, alors je dois fermer la porte. Je dois venir habiter Nkamba. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier, non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France et je vais leur parler de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa, puisque vous allez arriver à Kinshasa. Dès que j'apprends que vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. C'est lui-là du moins. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures. Parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les habits que je porte, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que c'est l'homme. Après avoir péché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons. Non simplement au sein de l'église Kimbangis, mais dans toutes les nations du monde. On a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que ceux qui nous donnent, ils n'auront aucun respect vis-à-vis de nous. Donc cherchez par tous les moyens à vous découvrir. Les soirées vont nous aider. Je pense que quand je vois le nombre de fidèles qui ont été baptisés dimanche, eh bien c'est une véritable démonstration. Et que le bon Dieu nous a aidés. Et il va continuer à nous aider. Ne soyez pas un hypocrite. Ah, puisque ma famille demande à ce que je puisse aller aux soirées, et je vais aller là-bas. Et vous allez vous faire baptiser parce que les parents le demandent. Ne vous en faites pas. Décidez-vous vous-même. Montrez-vous que vous avez tout le poids de demain et d'après-demain. Donc si vous allez suivre, puisque vous êtes en train de vous plaindre, ah là ça ne va pas, essayez vous-même, au lieu de faire n'importe quoi, essayez de vous-même pour que vous puissiez améliorer plus tard. Mais préparez d'abord cet avenir. Si vous ne le préparez pas, ce serait une honte pour nous. Mes chers amis jeunes, je m'excuse beaucoup. Bolimi Sangé va jeune.